Bana ekolo Congo démocratique basalaki milulu lobi dimanche 2 août na bisika biike na mboka pe na mokili mpona kopalela bobomami ya bandeko na bango wuto 1998 na Washington. Milulu misalamaki na esika ebengami Black Lives Matter Place Northwest. Milulu misusu misalamaki pe na Paris, Londres, Bruxelles, Kenge, Uvira, Kinshasa pe bisika misusu. Mibuzo mimikoki uto mabongisi mabengami yali Young African Leaders Initiative ebandaki awa na Amerika pona kosunga bilenge ba Afrika kokabola boyebi na bango na makambo mingi na ntina ya komema ntombwa na Afrika. Bana ya Afrika nkoto minei na nkama minei basila kolanda pe kokabola awa na États-Unis boyebi na bango na Mandela Washington Fellowship pe réseau ya yali esangisa bilenge koleka 650,000 na Afrika pe na mokili. Paulin Makaya, mokambi ya lingomba Uni pour le Congo na Congo Brazzaville asengi na président Denis Sassou Nguesso kobimisa na boloko bayi politique bakangama pona musala na bango. Paulin Makaya alobi yango na bokutani na bapanzi sango poso mibale ya mbo ya mokolo ya kokanisa mibu tuku motoba ya lipanda. Ba ministre misato ya Gambie bazwami na COVID-19 na mboka na bango. Présidence ya Gambie esakoli ete ba ministre ya finance ya énergie pe ya milona bandimami kozwama na nyama ya bokono boye. Mikolo mine mileki vice-présidente ya ekolo eye azwamaki pe na COVID-19.